Kofi okenda na okufa to souhaiter lo liwa te na kokufa pe peut-être liboso na yo pour liwa nzambe mutu ayebi ani kofinga Alexis ozo le kozo finga Kofi epi ke ba Alexis bino obanga te na ki légende na omi kumisaka nde fallait za légende et puis fali lelo aleki yo fallait za légende koleka yo fallait sali makambo minene na musique koleka yo fali a révolutionner musique à Congo koleka yo lelo liboso fali oza eloko te devant fali aujourd'hui oza na chevi na sia lokola fali na musique omemela biso eloko te na musique à part kobimana ba danseuse oh les autres suisses mutu omo latisa on batutu ngaka na olo bakabwe pour la confirmation si vraiment que j'ai les choses en acidate bakali a koselio makambo kene kosa l'examen. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bien, bonjour, ça de pas de l'heure, Bozuli Bakuya Kolanda émission, on a bien toujours na Congo Winner Télévision. Solo la Pembe avec votre humble serviteur Adida Lumumba, autrement dit, l'homme à la taille S, Babo Nana Bino partout dans le monde, Bozuli Bakuya Kolanda émission Nabino, Tikanzamba Bomba Bino, Bayo to côté de 2024. Donc, tikato to meka un peu ko changer mon makambo. Donc, babi 2024 eza makambo ya sika. Makambo ya 2023 to tika yango mopandi balobi il faut ko changer makambo nyonso. Bonana na yo balobi mama Sarah Kabunzi la Cléopâtre. Donc, nzamba bomba yo place ozali a kotisi biso lisusu na 2024. Bonana na yo balobi Ninelo Kemba Grand Tour propre je te sali ba bonana na yo nzambe abombi biso kotisi biso lisusu na 2024. Bonana na yo balobi Priska Okemba ba bonana na bino. Donc j'espère que tu vas continuer à fêter balobi janvier mobimba fête na fête. Puis western ezo sala to sola terre ba grande terre. Bonana na yo maman Pépé de Paris, lelo déjà les 4 OK les 5 a dit là yo raté téléphone ezo sonner maman Pépé de Paris. Nzambo alongoli biso na malade na 2023. Na 2023, côté na 2024, donc faut tout commissaire, il faut plutôt seper la moi. Champagne et ça la moi bien, donc bon à maman Pépé, a dit dans le Lumumba de la western, donc rendez à la pas fêter dans la bonne été. Bon à toi aussi mon amour que j'aime beaucoup, balobi l'oreille Lumumba, donc je te salue, mon amour que j'aime beaucoup. Bon à yo nzambe. À côté Sibiso les sous na 2024, donc 2024 les années makambo ya sika. Makambo ya sikeza ke osali makambo nde balobi ane oezani osali makambo bato baye koyeba ngo na sima osali bombeli biso te ezala kerere na bosa na koyebisa bino o mati avion komi na poto bato batuni oza na poto ote bolimbisa nga nazoki te koyebisa bino te mikolo ekomika ane oza ane ya ba surprise faut pas koyebisa bato makambo lingo sala donc eza bongo. Merci Nabino Nyon Soba fidèle tout ya Congo Winner Télévision. J'espère que vous en nombreux, vous avez l'émission Nabino tout beau, la analyse Nabino Oya dit dans le monde Salaka. J'espère que tout cela Nabino. Donc en ligne tobeta mama solo mukie ya Joël Licho, Kofi Olomide, Alexis Weti, Bakali donc Oeningisi internet. Nazoye bate ni nezo le kana internet oyo olalo la muki lobi makambo ngana omi tuna nanu Jaël Show zona okiti vanda nanu beaucoup plus pena na eko lobela yo pena Jaël Show beaucoup plus pena nga di dans le mumba na eko ko zongi sona tout droit Jaël Show yo ozo kanisa ke ko finga batu ba bêtise to ko loba ko finga ba mama ya batu to ba tata ya batu to ko loba ba vérité moko za ko tsa na stinate yo mi bule ke oza penda yanke o bule ke nengo zo sala ndenge o lobeli la fali mais contraire que ozo fingi sande fali popa Jaël Show oza na guerre na bakali Jaël Show oza na guerre na bakali tant oza na guerre na bakali na mi tuna question Kofi aye koluka nini na makambu na yo na bakali pe sini aye koluka nini na makambu na yo na bakali Jaël Show
tango yo ozoya kofinga kofi ozoya kofinga basindi oluka siko ofingisaka fali ofingisaka nana ketchup bozomona yango te ke nayebi te est victime bozomona yango te ke pourquoi bozogardaka Rachel Show na est victime bozogardaka Rachel Show na est victime pourquoi moto azoleka na TV azoloba ba insalite bozogardaka pourquoi azofingisa fali est-ce que fali pupa ndenge mpe oza wana tokende tozonga soki bachronique bachroni mafinga na yo to Joel Show oyo memi na poto quel que soit mabe ya Kofi mais lelo poto yeba yo fali oza fali c'est Kofi Olomide ata mabe ya Kofi asali mabe jamais yo ko permettre que ba Joel Show ba le na télévision ba finga papa oya yo Kofi asali ko la tata na yo fali popa soki lelo oza fali popa c'est grâce à Kofi Olomide al Kofi aloba yango nganga ta formé mwana ye azanga na numéro moko oya bombaka. Donc, bino, bozo permettre que j'ai le show tellement il y a alarme y a fallu pour pas. Et là, on peut acquérir la poto alarme y a raté. À part ma finga. Mais, balobi na ok, on a sida. Ba confirmer que on a sida. Tant que nous refunda mutu que on a sida, il faut y appeler la preuve et l'accès que on a sida té. Avant de répondre à Bakali que on confirmer biso que on a sida té. Quel est la poto cet examen? Ba résultat ce que bimi ozana sidate okangisi bakale wana ofongoli sur alarme ah ozala ki munene tana poto ndenge zokoma yango bazo confirmer que na poto ozana ninda ku oke no la vidéo tina toilette ozol okopo de loko ebomba bino eloko ebomba bino yango wana ngatse na comprendre que Joel Show oluka ngunda Joel Show ozoluka ngunda parce que ngunda na oluka ngo na nzela ya Kofi Olomide. Vous croyez peut-être que la bêtise nous a ça que Kofi a répondre yo. Kofi a répondre yo t'es un Joel Show. Pour Luka moya robendangu bino to amoni biloko bo Luka bozana posa nene na lobaki fali abenga la bino po bo Luka moya okima na poto po yebi déjà sort na Kinshasa. J'avais un go bozongati. Si réellement pena yo kozonga mais yebango pena poto place ozawana je pense pas que zo tambola. Comment que yoko finga kofiti na niveau wana? Comment que yoko finga sindeti na niveau wana? Donc on va comprendre que ils ont manquement d'éducation. Ils ont manquement d'éducation. Mais tant que tozo lobake chaque fois ozo fingi sabaninga na yo. Baninga ofali pour pas memi pe na poto yo muto zo fingi sabango. Ezala yo na man ke pe na bo fingi sibango. Oza ki na guerre na grâce témoin si les commissions bakali mais bakali za ko s'adresser na yo. Bakali azo finga patron na yo te azo finga moi sa patron na yo te yonde muto zo fingi sana na ketchup na fali pour na basi ya poto siko muto bongo bino bozo garder kaka siko bureau ya fali pour pesa wapi pour permettre ka mwana na ya salité ya nkele o azata tina te ba tatouage partout elongi mabena nu azo finga sindi o sindi soka zuya ko bokola e soko bimana Kofi etali biso na nini bosoko bimara na milimo obimara na via Antoinette soko bimara na milimo ya Kofi nana oyeba po soko yo lobi koza na sida Kofi aza na sida atre yo onimi pena ke yo pena mobalo azo vivre na yo to mibalo bazo zo bina ba okiba ola la kayo Jael est-ce que yo pena mobalo ni na ngata kuta za muyibi na ako permettre ba bêtise yo zo le na télévision zo lo ba yango ke obimara Kofi boye Kofi abandai ko sepela ko lembula tatouage na yo est-ce que c'est vrai? Ozo mona te ka stratégie na onde ngozo memelango mabe yo kasa ndenge zo le kana télévision to na internet zo ba bêtise wana ba tunde ba betelo maboko o moni bato ba lo ba na yo alarme pelisa ba otindo na ba erreur muta bomo na poto oyebati muta bomo na kini Joel Show oyebati oza mwasi wana bana mibalo botina bango batata mibale siko na minute wana na yebite o luko tsabana na wapi. Pour il paraît, si moi nous bota en Afrique du Sud, au tir là on melisa été. Parce que ba minele tsong ba ebi ke muto azana maladie bazwaka mwana ba longoli ba ke ba garder parce que azala infecté te na maladie o yozana ngo. Joel Show tir ko melisa mwana ta yo. Mais na makambo na nyoso pourquoi pozo finga pe Karine Mokonzi? Pour Karine Mokonzi ayebi mobimba na yo. Ozobanga pourquoi? Ozobanga ke pour Karine a obimisa ba vérité. Mais nga pena na condamné au mingité. Nga epana nga na condamné beaucoup plus est victime bureau est victime.
Pourquoi baboke bino nyonso ba Aldor buzo bezate ba demeure buzo bezate ba momba eza buzo bezate parce que bato ba yebi éthique pe déontologie ya journalisme. Mais bino pas na bino bo kaza que ce bo pembe na fali bo fingela nde fali makabo bo fingela fali batu bo mona ke bo tombola nde fali. Mais fali otala ka internet. Ba soule bo tala ka ba internet. Banana boduga bo tala ba internet pourquoi bo permettre moi na sala ba bêtise wana. Maintenant les alaki likambo grâce te moi bimi makambo zemia we komi ke oh warrior kataye ya la pompon. Mais oh yazo finga wana. Mais quand si tato aboteli bino lelo po boye ba fali bo za la pembeni ya fali c'est qui? C'est Koffi Olomide. Comment que j'ai les choses ya za ba prom na ye na ba bakali a que no coach Koffi Olomide. Et ça na sens ni. Eza na sens ni tala lelo ndika comme ko finga fali tala lelo ndika comme ko finga nana ketchup quand même tous à la bateau ata bino moko tous à la biso tous à la pena quand même bateau parce que trop banda continuer ka boite pe fali bato mi balé o ba luka ba benda ngunda eza Jelisho na Alexis bato baza na posa ba kima na poto bato ana mi balé Alexis na ebite yo ki pede mu dezo mema yo to eza pena ki mobile est-ce que mwana mobile pena ko loba ko ndenge yo lobaka elobel non na zano ya basi elobel non na zano ya ki pede ke yo o le ko loba ke Koffi na o loba na yo Koffi Alexis est-ce que makambo bo sala bo bule ke fallait côté la bino fallait tamboula na bino to sécurité fallait tamboula na bino poto eza infalité poto bino bo tamboula eza infalité ba ko sabino te bato ba bo mabino bato ba sala bino mabe bo yeba bango te bo kanza te ke France bozali ke to ba Belgique bo tamboula ke France mobimba baza ba fani ya fali pupa ba ko sabino po kanza ke France mobimba eza ya ba warrior bazo ko sabino ba bo mabino pete bo zo ko tu idete bino bo bule bino banani yo Alexis yo oki ndolo bana Koffi oki ndolo bana ozo la Koffi musa pe ozo lo ba ke Koffi dans ninga zana Koffi ninga zawana fali pour parler qui na ebité to la nana no Alexis makamba oloba après ngana bino to songa après merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Koffi okenda na kufa to souhaiter lo liwate na kokufa peut-être liboso na pour liwa nzambe mutayebi mais na âge to ko mona pena que o kufa kala mingi te na ki légende na omikumisaka ne fallait za légende et puis fali lelo aleki yo fallait za légende ko leka yo fallait sali makambo minene na musique ko leka yo fali a révolutionner musique à Congo ko leka yo lelo liboso fali oza eloko te devant fali aujourd'hui oza na chevi na sia lokola fali na musique o memela biso loko te na musique à part ko bimana ba danseuse o lelo ezo suiso mutu o mo latisa mo batutu o tindaka ba mbwana yo bino bato boloba ke fali tindaka bino bozawa pipo boloba ke bakali ko fazo tinda vous êtes où Poboloba que les lobes Koffi tina batune tout ezala na Kinshasa ezala na Poto batune tout batomboki pas possible il faut no pekisaka mabe na minutes au Koffi il faut pekisaka mabe nando tanga sikoko Koffi nando tanga komono parce que c'est toi yo mutozo tina makambo toko belela yo même na français même na anglais mon kileba qui est Koffi Obama mona libanda. Qui est monsieur Koffi Olomide que vous voyez, que vous connaissez l'Afrique? C'est un méchant monsieur. Un monsieur très méchant, jaloux de son fils. Je ne mérite même pas dire son fils musical. Très jaloux de Fali. Bolingo na yo, libala na yo, naba jael, naba danseuse misusu, etali biso na nini. Pourquoi tant mutu mususu ako déclarer, ako réclamer bolingo bosala na ye, amour bosala na ye? Pourquoi batu na bino baba na misala na yo baza reconnu na musala no bako no finga Fali na mwasi na ye
na famille na mobimba chaque jour sur internet. Monsieur Kofi Olomide, je m'adresse à vous directement. Fali Poupa za légende koleka Kofi. Ah, nzambe na bomoy. Ebi ke longa esko sekisinga parce que bato nyonso ba pembe na Fali Poupa, net ba Joel Show na ba Alexis. Baza esu na musala oseli la Fali Poupa te. Baza lukuta moko na oyebisa bino, ba ke poto sko ba mona eloko ba loba te. Sko balingi balekaka na baitando ike babanda koloba net kaka ke bakumisaka Fali Poupa po batsa bango lisusuka. Non. Non, tu kotala analyse ya Alidor nanani. Na demain, on sentir que bato yo mutuna bango ezo sala. Tande bayokisi bango soni. Ezo sala bango passe. Bango mbaya bango to ezo sala bango passe. Likolo ya ba imbécile ba individu o mibalo yo. Bazo leka ba ofingisa Fali Poupa bazo fingisa baninga na bango. Musala ni bakine kusana na poto. Yo Alex yo à part qui pédé. À part qui pédé ozo sala nini ya pembe na ya Fali Poupa. À part qui pédé ozo sala nini na victime. Pourquoi esi ba mbino na poto? Est-ce que boko ki koluka ba vi na bino tinzambe? Boko ko senga na Fali Poupa te ke moye bozo na kine za te pona kine bo beta mama be. Wana ngala wa promettre bino na websa bino. Po bo fingisi ba congolais na ndenga mabe. Bo fingisi penda ba congolais. To banda ko continuer makambo ti wapi. Ozonga boy Alexis azo finga ne batu. Ozonga boy o de nani o nani zoba o ya mwana o ba lo bakazana sida o nani Joel Show. Est-ce que ça a sens makambo zo sala? Même naba mama kutu ya ba warrior. Ba sepel na makambo zo sala te. Soko ko finga bakali na ndenge. Ozo mona eloko ko finga bakali te. Ozo na eloko ko finga bakali te. Yango lobi te tika na finga na ko finga sindi. Yo ko finga sindi yo Joel Show sindi aleki yo. Sindi aleki yo. Ngana bino no toyo kana makambo Joel Show azoloba. Bon ba mama sika nenga no finga sindi mama sika just bien na lala ye. Est-ce que vous voyez yango? Na vu du nouveau dit. Maman se refina mami na biso le passé. Depuis on va ça na lokuta. Parce qu'on est maman solo du nouveau babayo kate. Bo finga Fali abeti triple arena. O Kofi abeti amote. Bo bi niveau pepeur la te. À la stress. Et puis yo, par te parler à Kofi. Là, alinga créer ce que elongo les autres que Fali dalala ka sindi anga ko sa jos diena na ndenga kati. Okoko ta jos diena na ba bêtise na yo pourquoi? Okoko ta jos diena na ba bêtise na yo pourquoi? Ozoluka buzz, to ozoluka mafinga. Omoni siko ke ozofinga bazo répondre yo te. J'espère que ozozela Kofi a répondre yo. Mais Kofi a ko répondre yo te. Oza muninga ya Kofi te. Ozoluko benda ngunda na nzela ya Kofi Olomide. Fali Poupa. Nako sepela aux artistes munene. Est-ce qu'il y a moyen o pekisa au bureau na yona no ba pekisa mwana oyo Joel Show alekaka na TV pour insulter kabatu. Attendenge boyoka na raté na papa na Kofi Olomide. Est-ce que okoki ko pekisa Joel Show te alekana ko tika ko finga Kofi Olomide ba bêtise wana? Yo kasi nenga zo finga Kofi Olomide o salir Kofi Olomide. Ya zo kanza ba alarme o ya zo pelisa pona yo. Bozo kanza ngo za lo kumpo na bino. Esa lo kumpo na bino te. Ba salir yo Kofi Olomide. Ba salir yo Fali pardon, ba salir yo Fali. Au moins loko bano ba sala. Carrément même na ba warrior rebelle ba komi ko baye yo. Carrément na ba warrior rebelle ba komi ko baye yo Fali Poupa. Donc carrière il a fallu pour comme il y a maman finga toni. C'est que carrière il a fallu pour papa le loto banaka ko tsaka fallu pour paka ezaka ya mama finga. O tu ko beta 3 concerts ya minene awa eloba mite nani na bango nyonso zwa PD o Alexis zwa na ye mwana oyo nani Joel Show na ba kisinjo nana zo lobelango. Ata mutu moko azolobela ba concert o betité malgré tu ko beta mpiaka awa na nina na Cameroun. Est-ce que ba lobeli yango?
balobeli yango te yebisanga siko musala nini oyo memela ye bango bakoni mafinga na yo. Est-ce que ça a sens? Pour te le bakara ke baza yo parce que yo muto memi bango na poto. Pour bazalaka na kini awa. Babanda ko fingela yo. Ba musicien, ba artiste belé ba fingelo bato. Mais pourquoi o memi bango na poto so ezalaki bien te pa na yo? Mais tellement ezalaki bien pa na yo yango memi bango na poto. Joel Show, Toyoki, Joel Jabimana Mubala Masirika, biso tu toyeba Masirika kufa na sida. Mutarobo yango azate Masirika kufa na sida. Tant Masirika kufa na sida, donc cela veut dire que c'est que bino ndebo yebi makamna bino bo sala. Masirika kufa na sida. C'est que yo pe gérer chose na sida. So on na sida te ya vrende bato ba lo ba koza na sida te, misuba confirmer que oza na sida po ozo banga ko finga Karine Mokonzi po ebi ke Karine Mokonzi ako bimisa ba vérité mususu ana ntokana kite. Ako bimisa ba vérité mususu ana okutu yo mo yebi ba vérité ma yango zo banga ko finga Karine Mokonzi. Pour te confirmer, pour la confirmation, si vraiment que j'ai les choses en acidité, bakali a causé lio makambo, kene kosa l'examen, tous c'est là bas résultat. Ce qui va résulter bimi yo aux acidité, bakali a okangama, bakali a okangama, wana kuta kosambate pour aux ana bas résultat la maboko na yo. Soko kufunde na et pas mundela ou mundela okangé na facilité. Okangé na facilité. Kende ko se faire examiner batala que si réellement que ozana sida to ozana sidate. Et ça non facile. Au lieu que le caro fingi la rabiso kofi. Au lieu que le caro fingi la rabiso mamasi. Soko bimana na kofi, soko bimana vie Antoinité. Soko bimana milimo. Ozo finga sindi mais sindi azaka pembe na Kofi Olomide. Ozo finga sindi mais sindi azana palais, aza l'aise. Sindi ako yakini lelo azongi poto lelo ake Canada lelo azongi ni lelo aza stable. Mais yo ozo batamaka kaka toujours. Donc on compte sur ali na bana na na ba bêtise na yo ozo fingi la Kofi. Confiance la beaucoup plus na respect à maman bana na ye. Quel que soit ta vivre na sindi, azaka na respect à ba maman bana na ye. Yo na respect na yo. Yo zo katandi ko ulika na ba internet ozo finga ba to ba salité ozo finga ba maman ba to ozo finga ozo lakta biso ke yom to bimana Kofi yom to lala na Kofi est concerné biso na nini. Maman est concerné biso na nini. Pe etali biso na nini. Vous savez la bêtise na bino, vous savez la makam la bino de bozo sala. Mais bozo fing sa artiste na bino. Bozo fing sa artiste na bino. Non mais tout non ba bureau ya fali pour ba bozapi. Bureau ya fali pour pe boza wapi. Pour ceux qui le long nana ketchup a comme ko finga ba télé na ba télévision na ba internet, ça bino mdo permettre ngo. Parce que comment que bino mdo botika ki joli job bengani grâce tembo. Mais botiki joli job yem doit continuer comme ça. Alors ça na ke ba finga kanana ketchup moi si ya fali pour pas. Pe moi si ya libala. Pourquoi bozo permettre ba bêtise wana? Pourquoi bozo linga ba bêtise wana continuera kaka? Bozo mona kote ki za bozo ba quand même. Tout cola quand même. Internet c'est bando continuer à boiter. Chaque fois bouzoba, chaque fois bouzoba, chaque fois bouzoba. Pourquoi? Tous amis kolo bande konanga, tous amis kolo, tout tika no ba bêtise wana. Tout tika ba bêtise wana. Fali pour pas jouer décision. Soko jouer décision te. Bano wana ba yela ki mission pa na yo. Ba yaki po ba bo ma carrière na yo. Bana wana ba yaki po ba bo ma carrière na yo. Mais ngana olo bananu fali pour pas bando banda carrière na yo. Ata mutu moko ta sala wana. Bando banda carrière na yo. Choko malelo fali pour ba gel sho bazalaka pembe no te ba pedo ba lexi woti bazalaka pembe na yo te. Mwana nyonso eza la mama na yaza mabe eza la tata na yaza mabe ata tika tata na ye ako permetaka te ke mutu moko aleka libanda finga tata na ye
ata tata na bango aza ndoki ye moko aza conscient que tata na ye aza ndoki mais aolinga te mutu mosusu afinga tata na bango ki aza ndoki mais comment que yo papa no ata aza mabe opermettre baindividu balekaka bafingela yo tata na yo oyo aboti yo na monde musical? Est-ce que ça na sens? Ata yo mutu olobaka yo mutu otindaka bango te mais ezomonana ke eza lokola ke yo mutu ozotinda bango mpo ozopermettre bango balekaka bafingaka Koffi Olomide. Est-ce que Koffi Olomide eza lekaki atinda mutu afinga yo fale popa? Soki mutu aleki alobi na yo mabe mpona Koffi Olomide, cela veut dire que mwana na yo Joel Isho mutu esalaka te akwena bomwana maladi tellement oluka akufa na maboko ya mutu sile ezodéranger yango azosala ke mpo bato lelo bafingaka yo fali. Pourquoi ba bêtise boye? Pourquoi ba bêtise? Joel Isho na nzela ya Koffi Olomide obenda ngunda te. Koffi akotikalaka ko répondre yo te. Ozomona te ke bato ebele ba okipo lisusu te. Okomi mafinga esili oyeba lisusu te ofinga nini. Okomi olobaki asindi abima na Jos Diena. Même ata Koffi aboya yango. Même ata Jos Diena ye moko place azali aboya yango. Aboya yango. Ma sœur, oza mwasi. Oza mwasi. Ba bomo na je mukie. Oza na bana mibale, luka ozonga obatela bana na yo. Ato okoma no na ba ne oza nango suposa tel paraît que malade yango eboma nango ezaka na ba âge na limite, mais supporter kako boko la bana na yo. Po yo komi passe po bimana mobali parce que mutu nyonso yebi ko na maladie. Mutu nyonso yebi ko na maladie. Mais non quand même tokola. Tokola ko hein? Pourquoi ba bêtise boy? Pourquoi ba bêtise boy? Pourquoi ba bêtise boy? Fali Joa ou be changer bureau na yo, ou be changer bureau na yo, ou be changer bateau yo, bakotambusa, bakotambula na yo selon vision na yo. So que zo za la vision ba fingaka ba o baza ba pembeni za mo passe. O memi ba chroniqueuse belé, o memi ba chroniqueur belé. Mais kaka batu oyo kaka ba sala buzoba na Congo awa, ba ki ko sala su buzoba na poto. Secret moko pe na ninga na yeba. Ni nezo sala ki abo gardaka mwana wana Joel Isho na un victime. Ti siko zo yeba na te. Oyo azo salir batu, azo salir ba personnalité ya batu, ba nil ko finga ndetu mutu lokola Koffi Olomide. Joel Isho aole kana itandoki azo finga. Azo finga ba mama ya batu, azo finga batu kaka toujours ba insalité. Même na bana basi ya poto ba sepel na ngote. Elle croyait peut-être que ninga azo finga mabongo nde akotala ba. Azo luka vi, azo luka sala abenda ngunda mezo simbate. Azo luka kima na poto ezo simbate. Oro kima na poto nani akobomba yo na ndaku na ye? Nani? Po ba yebi déjà ko na maladi. Nani penda kobomba yo na ndaku? Batu bakana kite ba bimso koza na sida. Ko batu nyonso ba yebi ke na poto koza na maladi. Oko bimela wapi? Nani akobomba yo na ndaku na ye? Et là, on est ce que vous avez dit, nani akolinga bomba na ndako na itanko za malade. Pourtant on peut na éviter changer. Ah ouais même ezalaka ah OK demi qu'il il faut ba ça ça ba examen ba tala si réellement ça vrai pour te changer. Mutu nyonso oza na malade, oza na sida, OK pour to za ba qui peut les sous-souter. Est-ce que yo pena zo ba examiner que ah yo pena nga OK ne pena pour toi. Buzoba suspense ezo pesa biso ka gapo bozo fingisa artiste azo la salut pona mafinga na bino azo la salut pona mafinga na bino eza buzoba quand même tokobanda ko continuer makambo ti suka wapi tokobanda ko continuer ba bêtise oyo ti suka wapi. Donc eza passe donc fallait pour pas revoir bureau na yo, fallait pour pas landela batu na yo. Landela batu na yo. Comment que va permettre ba bêtise? Donc eza passe
pour botika ka Joel Show yeba ke fali pour bando kofinga makaka pour trois arena o beti awa e yeba ni te est-ce que fali pour ba en réalité beta mi arena to beti arena te o to beta na Côte d'Ivoire ezo yeba na te fali pour ba beti na Côte d'Ivoire to beti na Côte d'Ivoire te o uti ko beta na Cameroun ezo yeba na te fali pour beti na Cameroun to beti na Cameroun te nyonso wana nale bakoni mafinga na yo baye ko bomba actualité na yo au lieu ba lobela ba concert na yo ba lobela ba concert na yo te ba ya ko lobela na bango bisona na bango na babakali aw ba ze ko lobana na bango bisona na bango buzoba fali poupa to belelio oza artiste congolais ya munene. Comment que yo permettre que batouana bazala pembe na yo et à buzoba. Merci, j'espère que tous allez que belé ba bonana na bino kande na loba ki na debi. Donc on a loba ki lelo na yela kaka Joel Show. Na yela penda Joel Show pour ba bêtise eleki ba mafinga eleki. Ba mafinga penda eleki yambo na meka un peu ko chité na ngai na lingi beaucoup plus na s'adresser kaka moi mukie. Na vidéo bazola kisa mwana ya Zakari Bababa sui mutaya na mbanga na Congo kotala mwana na ye aza il paraît que na problème mutu kolekisa mwana na ye kopesa ye 10 euros ka ndenge papa na ye afingaka fere numéro 1 ya bagoloa yango balakisi Zakari que bango bagoloa ba otika la bagoloa ba bimisi le sco vidéo ya mwana no ya liboma na Bruxelles. Est-ce que Nzambi Congo Zakara leki susu yepe so à répondre sous bango ba lukela ye muto a bimisi vidéo ana fo ba suka na justice papa osala ngote oloba makamebele sala mate vezak et sala mate c'est qui important ka zwa mwana bombaye pe mwana pe ndinga zo tambla na nzela kuna na poto aozanga memba 10 euros oyo yo faut soutenir mwana ou quelque soit ta mutu na ebeba vieux Zak donc to ko le ka tetolo ba mabe pona yo mais oza papa moboti wana za mwana na yo biloko misusu faut za na ba maîtrise iloko ane salami okoki ko le ka su na écran te pour o répondre iloko ane salama ki vieux Zak biso to yebi ke mkolo idéologie ya musala o to salaka o ya micro oyo batu ba banda sola pembe o ya pena na système alingana pende ya tige za ravizak le boti bana parce que respect na o batu ba pesa ka yo fallait ka ko mériter yango okoko le kalisusu te fallait le kanuka ko sanuka makambo ba politique na yo ndingo oza adresser na bananga na banani ngeza na bien il fallait obeta makambo mwana kara poto ezelo kote pana yo okoko zo mwana ovandisiye olukele moi solution bien avant na palais abimara senga nyonso ani zaka pona ko salir yo vieux Zakari donc bablon mususu faut pas to lukaka to comme ça ngoto pesa ka bato ba matière ozade a mutu munene ko pesa ka bato ba matière te na ba internet yo vieux donc tout tika ba biloko wana merci na bino bozuli baku ya kolanda émission oyo na linga ka to sala ka moi analyse mo mukie tu bananu kozungisa nanu ba fi oyo bazo fingisa biso ba congolais bazo fingisa ba parents na biso internet lelo koma bana mike ba koma kosimba ba téléphone otiki téléphone mwana koti azui téléphone onzo kande akota kine na ba YouTube akota kine na ba Facebook akota kine na ba nini po ayoka kala na ba makamu na ye makuta na buzo ba koluka kaka ayoka tanga zo mona ndeti bano lokwa ba gel choba finga ba bêtise kotala mwana ndeti PD oyo Alexis oyo baba ndako finga kofi donc eza moi passe donc to meka un peu kosala babilo mususu ya bien to meka kosala na babilo mususu ya bien il faut pas que to sala ba bêtise mo bana batalaka ba parents batalaka eza bien te fali poupa te ya bana na yo te ya liboma na yo Joel Show te ya liboma na yo pedo Alexis parce que bazo fingisa o makasi pourquoi kaka Alexis Joel Show nani lisusu na qui encore na Maniki
Pourquoi ka batu misa tona mutu ba fingi sakayo? Mais on memi batu belé na poto. Mais pourquoi bato o badza wana ba fingi sakote ba pe sa valeur na yo? Mais yo ozo tika bato na misa tu ba fingi la ka batu. Mais pourquoi oza ko encourager ngo? Pourquoi? Oza ko encourager ngo pourquoi? Oza ko encourager. Pe o tika bango ba le kara toujours na ba écran. O se plaindre ba fingi sa nana ke chok mo sina yo. Ozo se plaindre ba fingi sa yo moko fali poupa. Pourquoi pas beaucoup de décisions pour moi dans notre temple? Pourquoi pas beaucoup de beaucoup de warrior nyonso soko moni grâce te montaye il y a la pompe il y a la bas kata katae. Pourquoi pas beaucoup comme yango peka ndenge bosala ki bêtise wana birono basala ki buzoba ba koma kana ba koma pe buzoba na pona Alexis na gel show. Pourquoi pas basalian? Buzoba nga comme si pe moi na yebi ba réalité est victime. Soka longwa ko banda yesu ko finga pour aluka bende sungunda tondengeni. Ya passe. Biso banda ka sa bureau ya faire mtema benzo ngande bureau ya victime. Pour ti mwana na sala za victime. Mais boye ba yango muto bo finga yo Alexis. Ndenge zo finga Kofi. Alexis ozanga nzela. Wa PD mais ozanga nzela. Kofi obino bo finga o bolobi ke fallait Aleki Kofi Olomide oui. Tondimi qu'il fallait l'équipe Kofi Olomide. Mais pour Fali wana zala Fali, c'est Kofi Olomide. Donc, azana eloko a le kakofiti. Ma kambu Kofi a sala na vie, Fali a sala ngonante. Pour na oloba na osko clair. Fali a sala ngote. Fali a na génération na eza ba faire ba hériter ba fabrikas ba eza ba kofiti. Ba Kofi o baza ba baoba. Ba légende la biso minene la kata mboka oyo. Moi bano ya mike o Kofi ko zo bokoli ba oleka na télévision ozo finga ozo pe moi ka téléphone na yo o tiango wana bandi ko finga. Alexis ozo le ko zo finga Kofi. Eh. Epi ke ba Alexis bino banga te. Webi Alexis bino banga te. O l'équipe pena ke o finga na yo pena Kofi Olomide. C'est bon, Nzambe kam ta la bino. Biso to ta la peka na mystery ba ndenge ni nesuke la bino. Merci ngala bino to kutana prochaine. Bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.